Bah français baloba, la vengeance est un plat qui se mange à froid. Alors, depuis lobby na ba 14h, vidéo ya Bokechi Wayambo, grand combattant, ou ya Kanga Masolo na Europe, il y a ba concert. Depuis plus de 20 ans, concert et bêta tepo, Bokechi Wayambo. Azaki parmi ba combattants ou ba kitisaki loi, qui concert et kobeta te, pombo kayamsi na guerre. Concert anzambe ou ya mokili, concert ezate na poto. Bakindaki na slogan wana babandaki kofinga na ba musicien na ba politicien efandaki pe bongo pendant 20 ans koyebi ndenge suka nango ezalaki lelo ba concert ezongi na poto. Alors tomoni kaka tolali tolamuki lobi depuis nazongi depuis lobi na 14h video ya Bokechi ezo circuler ba agressé ye ba longoli ye pantalon ba filmer partie intime na ye ba publier yango. Alors bango moko parmi ba auteur ya makambo wana ye moko déjà esali je crois 3 mois esali entre 2 ou 3 mois ye moko déjà leka alobela likambo ya agression alobela pe likambo ya ndenge bafilmaki ye bon ayebaki te ke bato yango bakofini par kopublier video wana ayebaki te mais ayebaki quand même kazalaki victime ya agression physique. Et puis, il y a abus. Nga kuna kokena ngo musika ya viol. Parce que kitsa mutu pantalon, ko filmer intimité na ye, ko zwa yango ko bomba za lokwa sous forme moko ya violence morale moko boy bozo violer moralement quoi. Moralement atikali vraiment lisusu na kimia te po ebité. Est-ce que vidéo ane ko bima? Est-ce que vidéo ane kobima te eyebani te mais et finir quand même kobima 3 mois après prudent qu'il était il en avait déjà parlé. Alors na émission nanga oyo kombo a Deborah Lukalu etangami parmi batu oyo bakoki kozala na potentialité ya koluka kosala Bokechi mabe mais notons que Bokechi azala afinga bato ebele surtout ba politicien afinga bato ebele na miniti oyo peut-être ye moko azoyeba te makambo na ye euti wapi parce que il a toujours l'habitude d'insulter. Oui, on comprend makambo ya Congo eza emo epesa kanda yo moni nga alinga olobela politique te pourtant neti na situation toza nango na mboka na biso ozomona ke silence total ya baautorité na biso ozomona ke vous cherchez quand même les informations mais bato fo bapesa bino bainformation balingi kopesa bino bainformation correcte te esala bato na confusion so oza moto ya maîtrise te okofinga kaka ozomona ke ndenge toyoki facha ke Munich na Allemagne kuna badepanse 3 millions de dollars naoki susu bakendaki soki mpe Suisse badepanse plus de 440 000 dollars na botel à cher nazo comprendre te. Alors spéculation ou non tango Kabila azalaki toandoka bamontant ndenge wana te parce que ezalaki en toute discrétion mais tocomprendre te na Sera Tshisekedi toyebi te soki discrétion eza te soki mpe eza kaka kofonde soki mpe kofonde te en tout cas toyebi te mais kombo ya Deborah Lukalu esitame nzoka Deborah Lukalu apportaki Bokechi plainte je ne sais pas quand po boyebi ke Deborah Lukalu na 2023 il fallait kabeta concert na ye Bokechi atelemelaka ngo je crois banilaka ngo 2 fois après 3e fois aye kobeta mais na télévision Deborah Lukalu alobaki que tu es mon papa je t'aime bon nayebi te Deborah Lukalu aza na équipe mobimba mais plainte wana eza porté na kombo ya Deborah Lukalu à la personne de Deborah Lukalu nde plainte wana eza porté na kombo ya Deborah Lukalu against Bokechi Wayambo mais Bokechi Wayambo atikala koyeba ngo te aye koyeba ngo kaka ntango baye koagresse ye ntango aye kokende na police nde parmi bato oyo baportaki plainte ya suka Deborah Lukalu aza parmi bato wana elekeli ye parce que makambo wana eleka kala bon Bokechi
en tout cas alavaki Deborah Lukalu pour basérie alingaki abeta concert. Je crois ezalaki na ba virus covid, je crois biloko mwa ndenge wana entre covid na biloko en tout cas na ba vraiment chose mais entre 2022 2023 nde concert wana eningisaka vraiment Deborah Lukalu baanilaka yango 2 fois bato mosusu kutu barecevaka lisusu babie na bango osusu te baperdaki bambongo na bango. Alors nakotiela bino video moko aboketu ye moko aza koexplike ndenge nini agression na ye elekaki ndenge nini esali ke Deborah Lukalu aya kokota na sujet oyo toolobela lelo aza parmi bato oyo baza bapotentiele baporter plainte bato nini baza nsima nango elekanaki ndenge nini. Après nazonga na koloba lisusu mpo mwana ya boketu ya mwasi mpe Davina boketu ye mpe areagisaki na live ya papa na ye lobi mpe kaka ntongo makambo wana ebimaki. Mais opinion eza vraiment très positive parce que bato ebele baza na bango d'accord te na komona bolumbu ya boketu na réseaux sociaux. Pour une première bolumbu eza rejeté parce que balobi ki wana eza malédiction baolinga bamodire génération oyo. Mais bolanda na boketu explication ne mpona makambo ya Deborah bon tokozonga bolanda nalingi na exprimer yo encouragement na nga nyonso tout ko exprimer encouragement na nga ye pa mama Didi ye pa bana nyonso tout boni santé ba image oyo eza ya lelo to eza ba image oyo lakaki biso beko bien ezali makambo bayaka oyo na information naza na yango ba information oyo naye kozwa fiable nga moko mpe nayoki ezali plan oyo Sylvie Mulumba na Denise Nyakero planifiaki yango bayebisaki Sandra Mudimbi nauti mpe kosola na mama Sandra Mudimbi akotindela ngai audio wana auti koyokisa nga mpe yango bepreve tu ezali voi ya Sylvie Mulumba nakotindela mpe yango donc nakozwa yango okura ya bajour oyo audio wana baplanifiaki yango Sylvie Mulumba ye moto aplanifiaki yango ayebisaki Sandra balobaki bametakalize na komanda eso bakonobuka na magasin ya mwasi eso do bango moto basali eloko wana tokozonga na likambo ya bacommanditaire wana parce que nga nayokaki yo liboso lobaki ke eza likambo ya Jean-Pierre Bemba Boketu m'a précédé moi aussi na liste ya bacommanditaire oyo ngai nayoki na butwa lelo nazokomene baenquête. Effectivement, j'ai aussi appris que la sœur de Jokoko Mulumba, Sylvie Mulumba, pourrait être parmi les personnes qui ont commandité. Betela bisono lisolo, ça s'est passé comment? Ezalaki heure nini? Apparemment, ezalaki liboso ndako, outaki wapi? Ouais, ngai nautaki Carrefour, kosombela mwana mapa. Bon, moni mikolo yo ndenge ba hiver ekomi kokota avant, nayaki na bisi, ezalaki ba 18h20. Ba 18h20 nga nazoya presse na tek na bana osula na mama Didi kuta bengi nga lobi na ya kozwa yo wa ya mongabi te mama Didi vana na komi na nga pemele na ndako et puis na bis jour ango côté ya gare na biso mwinde ezalaki te na komi na 2 mètres ya ndako mpona ko na bimisi kutu clé na monika de kosomo ba ya de carton donc wana oza à 2 mètres ya ndako non comme dia pemene na ndako sika ba betelo wa comme pemene ya ndako na binisi clé na simbi de chasser na sobe mapa Moïse na sobe mama Didi pe ba avocat na mona ka ba ben yo moto critique ka gouvernement yo moto sala ba audio na réseaux sociaux bi wingai directement balataki masque ya noir bagay à noir, jaquette à noir, jean à noir, mbala moko kanyinga catch. Et abetinga double pas, tu la sima de chasser, équilibre ezalaki te, na koibu na se ba chasser pendant moko siko, o akanyinga catch azo régler pela ke ay tangle nga na kufa. Moko azolongola nga bilamba po a filmer nga na se na ngai. Natali na bia nzambe na ngina kufa kabo.
nazobelela vo ezobima te na biso nalandi nabendelamba na kokufa natomboli nakotisi loboko ndenge arengeka natiki wana oyo akofilme afilme alo abendi oyo akofilme abendaki o pantalon ntongo yo ofandi okwei na se wana nakwei na se sikoyo oyo mosu akangi ngai kanti mpendake napema te naloba te avo ebima te ngai siko saint esprit ekolobela ngai ngabi so nalandi ke kotombolela mba wana akoregle ngai makasi pema ekokende sikoyo natikeli oyo akofilme ya mutakala azofilme na seconde nakotisi loboko nazwi mo espace nabandi kobenga mama didi babandi nabengi les gens du quartier les assassins mbala moko nabengi mbala moko mama didi ayoki mbala moko mama didi abimi na Moïse mama didi agangili basase enta bata quartier mpe babimi mbala moko bakimi mbangu do bafilme nga batika nga bolumbu azwi video afilmaki mpo mama didi amonaki bango mbala moko atindiki video wana nata siko barabe nobi koma barabe bakomenase nga ti awa apres na information nayaki kozwa mutu moko boye mpo Jean-Pierre Mbemba mpe aza moto ya n mutu moko boye ya Jean-Pierre Mbemba na chauffeur ya Eva bazali baseri kaka ndenge nazopupula Jean-Pierre Mbemba wana moto na biwa yambo soki mutu asali yo boye apeti na nga moko nayebi ye ezali Jean-Pierre Mbemba eta mpe chauffeur ya Eva bazali wana akonfirme ngai navandi silence après quelque bajutango nake directement napesaki tate Moïse abengi mbila tango Moïse abengi mbila toye kobenga mbila ye la police est arrivée tango bango basi bakimi police ekoya wana ekoya baye na deux voitures na bambwa bapanzi bambwa na gare mobimba mibale baye bakoti awa bakoti na ndako balobi ife tomema yo na posa police posa la plainte ok nazalaki mpe na plainte moko ya makambo ya Deborah Lukala wana nakendaka kuna oui nazalaki nango me nayebaki te ntango na Deborah Lukala mpe aportaki yo plainte ye mpe aportanga plainte ka makambo ya miziki o tala wayambo ndenge azomona pasi ye Deborah Lukala aportaki yo plainte kosali nini kopekisi miziki nebeta tokendaka oyo nga napekisaka ye miziki nake mpe kuna ntango nasisi makambo ya plainte ya makambo oyo bango barabe basalaki ngai polisi ayebisi ngai boye alobi systeme bakomi nango ekomi systeme international oyo YouTube nyonso mokolo bakobimisa video wana namemela bango bakomi na systeme moko bakodetete ti moto oyo asalaki makambo wana sikoyo toyaki na réunion lelo nazalaki na réunion na gare du midi namoni mama Sandra Mundibu abengi ngabi wayambo omoni eloko te ngabi nini yaya alobi bapiblie na TikTok dans le temps mama Sandra Mundibu ayebisanga ke Sylvie Mulumba abenga ye po baluka bamotakalize ngai ngai nayebisaki mama tindela ngai audio wana abi wayambo na kotindela yango kombe audio eza ebale lelo sikoyo tovandi komi nabengaki ye Sandra mpe abengi ngai ayokisi ngai audio ndenge Sylvie Mulumba azoloba wana bolandi explication ya Bokechu ndenge azoexplike ndenge nini elekanaki ndenge nini ekendaki ezongaki ndenge nini atangi bakombo vraiment ya bato atangi bakombo na video oyo naopropose bino sikoyo mwana ya Bokechu Davina Bokechu a réagi. Oui, que moi, na Bokechu elle travaille, elle est un peu posée, quoi. Alors, oui, porter plainte, avocat international, olandela likambo yo, il faut clarté mon na terre à makambo na en tout cas, elle était aussi positive. Azo porter papa n'est vraiment na motema na rotier la binongo. Et puis na rotier la binongo sous quand na vidéo wana Bokechu ye moko ndenga azo loba en tout cas yango te mutu koki ko arrêter ye mais réaction ni kana te ko loba na nanga liboso que eza positif parce que même ata Chantal Bola
alobeli yango mpe na kotiela mpe video wana mpe ya Chantal Bola peut-être na suka émission na nga kaka bolanda yango tomekameka kaka koluka bainformation na opropose bino na sikoyo intervention ya mwana Bokechu na ye moko Bokechu bolandi yango après ntango tozonga na kotiela bino nini ya Chantal Bola mpe bolanda mpe intervention mpe ya Chantal Bola bolanda eloko moko ekobangisaka ngai eza te ngaza Eli de Dieu naza le grand prophète de la nation ku nyonso ekoya mpo na bituma ya mabele ya nzambe naza wana présent bandeko na ngai bouti kolanda tolandi ka ndenge bino mpe bolandi bapiblie bolumbu ya mwana ya nzambe oyo balingaki basala nango bazwa bapiblie mokili etala bato wana batindelanga baarabe naza na audio bakotindelanga epai ya mama Sandra Mudimbi audio ya Sylvie Mulumba na Denise Nyakero oyo basalaki plan na bango audio ezali bandeko na ngai ya Sylvie Mulumba na ye kozwa information na Denise Nyakero bango moto baprepara ku wana ya koboma ngai bango moto na maître moko bazalaka na Paris nakasi petit na ngai alebola nazalaki na matanga olobi oyebi bato oyo batindaki bango mpona baya kosala ngai makambo baye kosala donc ngai na okufela nini bandeko na ngai ngai nazoseka na ngai nde nalia nazoseka bandeko na ngai bolumbu ya Bokechu Wayambu na bolumbu ya Yesu Kristu na mvuluzi kimbango yaka ndenge moko eza bitumba ya mboka bandeko na ngai ezali bitumba oyo tozobunda eza ya mboka ntango nayebisaka bino ke ennemi ya peuple congolais ezaka bacongolais ennemi ya peuple congolais ezaka bacongolais donc eloko moko oyo kopanike Bokechu Wayambu aza te moto akokangisa ngai famille Tshisekedi ezala Félix Tshilolo ezala mwasi de Denise Nyakero na ba Sylvie Mulumba na ba Mbemba na ba Kamere na ba Mida moto akopanike ngai aza te ngai kutu nasepeli mokili bomona ke bitumbo ngai nayebisaka bino bomona ke balingi baboma ndeko na bino likolo ya verite oyo lelo Félix Tshilolo amemi Kongo wapi akabi mabeleti Félix Tshilolo est capable lelo akabi mabele bandeko na ngai Félix Tshilolo lelo akabi mabele ya Kongo audio ezali bandeko na ngai audio ezali kobanda lelo tilobi tokotia audio ya Sylvie Mulumba atindelaki Sandra Mudimba registraki akotindela ngai audio wana na l'équipe parce que babengi nga ke ota bapublie bolumbu no bongo nga na kosala ngo ni nake nango wapi nake nango nulle part esala nga chute bandeko na ngai na avocat international oyo tokokende na bango na palais de justice na kosamba na yo Sylvie Mulumba yo koyebisa ngai mpo na nini oyebisaki Sandra Mudimbi ke bozoluka botika Bokechu Wayambu bolumbu peuple congolais fait bon comprendre peuple congolais bandeko na biso ala betali baluba bazokasa ke bakobangisa Bokechu bokobangisa ngai te Bokechu namoni Davina. Allô papa. Oui, bonsoir Davina. Grand leader. Oza en direct. Grand leader. Alors, je sais que je suis en direct, papa. Oza en direct, Davina Bokechu. Ozali en direct. Leader. Peuple congolais, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Wayambu, c'est un leader. C'est un révolutionnaire. Nous n'avons pas peur. Aujourd'hui, j'ai décidé d'appeler mon père. J'ai décidé de prendre la parole en direct, aux côtés de ces grands héros, Wayambu. Nous sommes là, debout, et nous le resterons, papa. Peuple congolais, ils ont voulu nous faire peur. Ils ont cru qu'en agressant, en humiliant, en exposant des images honteuses, qu'ils allaient nous briser. Mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire.
Ça fait 25 ans que mon père combat. 25 ans d'intégrité. 25 ans de lutte pour la vérité et la justice. C'est un vrai combattant qui ne se laisse pas abattre. Un leader qui ne recule pas. Ils ont cru qu'en faisant ça, ils allaient nous briser. On est blindés. Ceux qui sont aux côtés de la vérité finissent toujours par triompher. Comme le dit lui-même Wayambo, Jésus-Christ lui-même, on l'a dénudé. Un grand roi comme Jésus-Christ. Alors Boketu Wayambo, qui est son serviteur? Frères et sœurs congolais, ça fait partie du combat. N'ayons pas peur. Ça prouve tout simplement que Wayambo est aux côtés de la vérité. Ça prouve tout simplement que Wayambo est aux côtés du peuple. Le peuple gagne toujours. Ce qu'ils ont fait, ce n'est pas un signe de force, mais c'est un signe de faiblesse. Ils n'ont trouvé que la lâcheté pour attaquer un homme droit, un homme debout. Mais écoutez-moi bien, peuple congolais. Vous et nous sommes blindés. Cette attaque ne nous fait pas peur. Elle ne nous fait même pas plier. Au contraire, elle nous donne la force. La vérité triomphe toujours. La justice existe. Et elle frappera là où elle doit frapper. Nous avons la justice de Dieu. Nous avons aussi la justice terrestre. À tous ceux qui soutiennent papa, merci. À tous ceux qui ont toujours été présents depuis les débuts, merci. À tous ceux qui n'ont pas lâché Boketu Wayambo, merci. Nous vous disons merci, merci, merci. C'est un élu du peuple. C'est un élu de Dieu. Et nous allons continuer. Nous allons continuer, nous n'avons pas peur. Dieu au contrôle. Peuple congolais, nous avons des preuves, nous avons des images, des messages. Nous aussi, nous allons attaquer en justice. Croyez-moi, nous allons attaquer en justice. Et comme vous voyez Boketu Wayambo comme il est là, il va pas se fatiguer. Moi, j'aimerais seulement dire à ces politiciens corrompus, ces voyous en cravate, vous avez cru que vous allez nous faire peur, nous intimider en publiant cette vidéo. Mais croyez-moi que vous nous avez encore donné plus de force. Plus de force. Nous sommes de la génération consciente. Peuple congolais, ne nous perdons pas. Soyons focus. Restons concentrés sur le combat. Et notre combat, c'est Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi et toute sa bande doivent quitter notre pays. Ils ont vendu le pays. Ils nous ont trahis. Nous sommes en matière de toza bantu. On est des Africains. Quand tu as tata mukolo bongo mutakala pa finga kasoki nani finga nani. Ko wa ko imilie bongo. Bino bo luka batu ba finga ye. Bo luka batu ba finga Boketu. Est-ce que tika mutu mutakala bongo est-ce que ça bien? Est-ce que ceux qui bokolo news ozu makambo oyo sa kotisaki est-ce que ça bien? Non. Boketu ko finga bato ebele na kati ya mokili est-ce que ça bien? Ezaki kaka zo bundela mboka yaya. Ko tika tata mukolo muto tapote live. Tomoni nyonso, tomoni ba poili ya nyau, ezawana, tomoni ma oh Yesu nzambe kitara mokilo yo. Tomoni nyonso, tomoni ngana yeba kite, soki na yeba kezaki na ba poili wane ko kitana se, na linga ki na tala te. Ngana kanisi kale bakangi kati, pone bandeleza yaki nde kati. Kati, papa pazoko kata beleli. Papa Boketu, oh belele kena nanyo. En tout cas Boketu na makamususu ya sérieux bako ko boma yo zo sala ma mentir. Oh beleli mama nani wana Boketu ya beleli. Leader ngape mko bako gouvernement. Moi je travaille pas au gouvernement. Donc bon tu ko benga ngai. Kaliaka nimbo nga gouvernement, je travaille pas au gouvernement. Nazaraka simple maman paradis ngeso na lingaka mboka na ngebonga. Pena lingaka bakonza mboka bazala bien basala misala esengeli ndenge basala po biso to vivre to longwa ko lamukaka ba 7h du temps ba 6h du temps. Ya so na kagi be bon comprendre, je fais ma gorge parce que je suis déjà grippé. Tout le monde dans l'Europe est grippé. Toi tapoter live, bon tu ko benganga. Pourquoi vous m'appelez? Qu'est-ce qu'il y a? Dans la trois matières. Na ya papa Mike Kalambai.
pasteur na biso Mike Kalambai tozala matière nga nazala matière wana comme matière leke belé nazo yeba ndenga ko gérer te kibokolo news ya news rendre vérité moi na tous les pages elle chante bola boyebisa pasteur Mike Kalambai nazala matière soki ne ko kitisa matière awa ekozala dégâts pour 2025 na kota ki na baki za matière ba yena bomona ki ne to bomani awa nuna no donc matière ya bato libande comme kota ya pitié zate ki bokolo news la meilleure page ya ki bo ya news yo kota katina CMI sous-marin ya kenda ya ki bokolo katelanga koto pasteur Mike Kalambai ex papa na bana na pionnier na zana matière na yeko zala dégâts et c'est kotaki voilà à 2025 kitoko ke la mutuma wate awa tam puku na ngana ndako azwili kambu ya tanda yo wana poki ngasani ndenga zana lisu seki faut lisu zonga le sika lango bozo comprendre awa ki bokolo news batie papa Boketu Mutakala est-ce que kotia papa Boketu Mutakala ki bokolo news est-ce que c'est bien wana zeloka ki bokolo news wana musique na chaka na page est-ce que papa Boketu ko finga ka batu butu mo itongo pokwa est-ce que c'est bien nyos za mabe kola muka boye Boketu Mutakala ki bokolo news matière ya belita yabe zi mubali na yeli kamnini yabe zi sheri na ya za mongo sa tula na lobby boy Boketu batiri en l'air. Heureusement papa Boketu alata ki caleçon. Papa to moni pe caleçon te to moni kaka elambe kitimba la moko. Leo bakangi kati kuna bazolonga papa Boketu alata ki basket, chaussette na cola na caleçon lisusu. Papa Boketu alata ki double caleçon. Boketu ama tete. Yo lata ka double. Ah bien nga yambo. Ya azama mo seka tenga j'aime la joie. Je suis énervé mais j'aime la joie. Na lobby boy. Yasuka ono tshela bino eza kaka intervention kaka ya ba tiktoker ndenge ba réagir na likambo yango mais na sepe na réaction tuka ya bato mona moko na lobaki yango mbala liboso mutakalisha mute kota na communauté na biso bato ba puta yango off bato ntu balingi bakole Boketu ko aza mobulu ke eza po alingaki mwasi ya batu yango wana kolo mobali kolo mwasi a décidé à venger mwasi na ye na babongo mais en tout cas wana eza soki alingaki mwasi mutalingaka kanga bango na mbeto eza video ya sex tape te eza video ya balingi ba humilier mutu na bolumbu na ye ce qui est grave ozomona ezaka nde bato balobi ke bozolinga bomondire ba génération po bozotia bana mike bamona babolumbu ya bamikolo non c'est la bino sous vidéo mon naza réaction vraiment ya bato ba réagir par rapport à l'okwana mais bravo pour une fois communauté na biso et répondre positivement na makamba boy ce que ezala bon en tout cas ezala vraiment bien bolanda. Salut la famille, aujourd'hui 4e fois na bandeli vidéo ya plus de 3 minutes. Bako benga ngala ba congolais ba na culture moko salité. So lingo benga mutu komela ye nano. Et plus grave oka mutongo boza ba mastate. Bo solo la raté, tam so mona eka na musika ou encore apesa ki numéro parce que au présenter qui situation moko écrit bonjour ça va maman, est-ce que je peux vous appeler? C'est ça la politesse. Hein? Et puis na ba butu ka bo benga ba tu appelles une personne yoza mobali ya za mwasi. So aza na mbeto fala yamba yo en plus oka so benga na vidéo so aza en plein tatamia yambi allo so mona bon après na pe ba bonne manière plus grave vous habitez en Europe bon s'intégrer té mambongo je viens na JDK mo pa waza ko lobara yango soda poto mon vieux je te sali o so 4e fois so 5e fois na bande la vidéo o so benga ngo ebite so na osanini hein la famille nana kanda kande bo constater mo boti mo ta ko sepela ba ko lingelo ko Boketu ba yambo bolimbisi na pesi bino to mbote na bino Boketu ba yambo ba agressé qui est quelques semaines passées ou quelques mois passés aya ki a auto benga la linga la sauter premier pona yo lo bana biso ke combat zo menende muto memelie ba malheur akizaki Jean-Pierre Bemba makolo X muto luka bomaye akize Chilolo Félix Mabundi matama minene mutu munene mutatindi babomai mutu ne tunamaki na ba mbule belo Boketu amene komba ka lelo nde batindi babomai bon tokangi parenthèse et ama amboyaka mais comme vérité ezara techi
comme tant ezalaka maître mobimba juge mobimba lelo vérité bimi na mpoasa tanzambe basala na ete boyebi bino batu oyo boyaka ko finga batu na ba réseaux sociaux neti kaka bino nde bozalaka basantu bino nde bozalaka soki je sais pas mais na subasma na basese boya pe na bamamoko oyo lo ba frère Patrice Yemba na nzembo alobi tala batu nyonso te bana boloko oyo za juste kolega bango bamisu bana baboloko wana mabe oyo osalaka leta yebi te so balobi babimisango libanda yo mpo okangame ta mosusu koto beta oza condamné à mort et neti babokechwa yambo awa na oloba lokola politicienne te bano bana ndoso makele fana pikisa bango donc na banda koloba batu mingi ba mabe basalaka ya kobombama so balobi babimisango libanda leta okanga ye ta mosusu bato azoko akiza zo misapi baza malamu koleka ye bobelela Balthazar awa est-ce que vous savez que ezana bato baza plus que Balthazar baza belé na mokila bato mais baza pe bazaki pe parmi bato bano finga Balthazar ko bamba Balthazar mabanga c'est ça. Ah eza marambu ya barando à politique te loin de là. Ici je réagis comme étant une mère. Na oki passe na motema maman moko ta kolinga ko permettre loko a osepela na likambo. Bokecho aye ko sauter premier ah mais vérité za la teti lelo vérité bimili banda. Bande ko ba approcher bokechu. Batuniye. Ba pesi na mbote ba tomba za poli. Sali, yé pas on ici sali. C'est toi qui envoies ta bite aux gamines. Question liboso. Boloba en français, non? Certainement, vous avez tout compris. Question amibale. C'est toi, là, sur les photos, donc, baza même na ba preuve. Nenga tinde la bana ya batu ligwaja, bana ya batu ya mike. Atinde la bango, ba photo na ye, Alexa bango lingenda na ye. Généralement, batu mwindu mingi, balinga ko baloba nini ko take action tope ko réagir na ba mara mususu ekoza la série grave ko régler ba compte mususu voilà surtout na ba poto yo entre frères et sœurs entre batu mwindu na nenga ki buntu mwindu surtout so za muta ba tempérament mo zo muta kanda na place okendo funda na justice omo na ba longue histoire l'état balandela po mundela za bomo ko kansate lelo so ke ko tala mutu batinde la batiki na bazeli c'est vrai likamba pédophilie bazwa moi sérieux par rapport à sérieux moi te par rapport à ba susu bato belo ka te mamba justice longue histoire to sila na ka to beta ka après bon to tikai mais soupe basala on ka pona te to corriger kaka après tout il est notre frère lobi ba otchena boloko ba otchena sika passe il a même une famille bato mwindo belo bazara bongo mingi baza bongo. La logique, comme ils ont des preuves, si balobi ba kena on a justice, on va l'arrêter. Attention, peut-être comme qui na action te ko poser acte te ya ko agresser moi sexuellement, mais le fait kaka ya ko tinda ba image wana ezali infraction. Aba mboko na bino wana na ebité ba poto keseni, mais nous ici on va t'arrêter. Obeta boloko. C'est ça. Ba tate belé ya ba congolais ba na kata ba business wa salité o. Mais le sambo nange ezali nzamba exposé bino surtout so kutani na vidéo oyo na loba comme étant la bouche autorisée comme kasoko sale lokote parce que ba okanga yo on va t'arrêter yes yo zotalanga yo muto chaka mwana ya mwasi no misapi yo ba okanga yo ba batate bela bandoki bazana kata buzobo yo qu'on vous arrête c'est vraiment méchant bana ya batomike tindela ba mutakala na yo ya pas ces amawa. Nana minga olobate eza expression ya sentiment ya kanda na ya mawa bana batomike oluka bango yo koko na âge ya so ya plus de 50 bana batomike o la kse ba mutakala na yo et pour mutakala yango pe dona lobi ewe yambo do bela makele lo vio chaka na ko ganga na bela makele na ba miso ya obimsa do nyonso yango na otomoni na video so na photo nyonso yango na na sekiwa. Nzamba songa tokozela banquette nde bolandi mwana bokechu ndenge lobi tokozela banquette tokozela suite ya likambo oyo mais soki eza boende bato babanda koagir neti par exemple na cas ya Deborah Lokalo apesaki biso impression te que aporte bokechu plainte alakisaki biso ke aza mwana nzambe elle avait pardonné
Mais au fond, Akenda qui a porté plainte, cela prouve que, et soit qui est. Bon, et cause à appeler Deborah Luka la porta qui plainte directement, mais peut-être qui pour nous est porta qui plainte, et porta qui plainte peut-être au nom de Deborah Luka, peut-être ma perte ou ma salaki, pour n'avoir organisation déjà ou ma salaki. Na koto na vraiment na retenir compte, retenir rigueur na Deborah Luka. Mais n'est-il que devant la loi et Salemaki na kombo na ye, ce qui n'est pas bien. Déjà pour na image na tant que moi na nzambe na ndenge image apesa ki sur na réseaux sociaux. De l'autre côté politique ya Congo et comme na buzo bebele. Ce qui muto le kana réseaux sociaux azo finga. Mais beaucoup chose am tali so finga te, beaucoup chose parmi tant d'autres politiciens ya Congo ba finga ka. S'il faudra humilier quelqu'un, venez aussi donner des arguments. Bon, soit intellectuel, beaucoup ça, mais ça montre la dignité n'a été pour humilier, botika bolumbu dans les réseaux sociaux, ce qui n'est pas bien. Mais au fil et à mesure, en tout cas, tu as la réaction, il y a bateau, et puis tu as l'obité, tu as Bakanazaki derrière. Bon, on a vraiment trop soutenu le président Fachi, l'équipe naie tous nani yole qui ya nani ya Jekoko Mulumba Sylvie, en tout cas je ne sais pas, mais ce qui est sûr bokechu azana batu bazo landele sima o balukeli mabe nzamba pesi makasi nzamba soutenir surtout pour la famille na soni oyo, mais tozaka kana ensemble to se soutenir en tout cas. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, en tout cas n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez surtout, partagez la vidéo. Si tu veux travailler avec moi en collaboration, la promotion et publicité, en tout cas contactez moi. Si vous avez un problème, nous la chaîne YouTube, community track, copyright track, vous avez besoin de monétiser chaîne, si sentir à l'aise, contactez moi. Tokoye bandeni tokosala pe toko sunga yo. En tout cas bokechu otikali papa na biso tolinga ko mingi eloko ekomeli ezolakisa ke oza motu moko oza corruptible te po ozalaki facilement corruptible banga bimisa bapreuve ke bapesa mbongo basala eloko boye mais eloko ekomi makambo bolumbu se ke quelque part ozobunda mpona mboka cause no eza juste. Beaucoup de courage, beaucoup de soutien, beaucoup d'amour. Et puis, tokutani mbala sima nokoyela bino ba nouvelle pour na pasteur Mike Kalambai. Que Dieu vous bénisse. Bye.